Mbote bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko, masolo édifiant pona ko lendisa peuple de Dieu, ko yeba ndenge nini kotambola na mokili oyo ya tata Nzambe. Lelo toyeli bino lisolo moko, ndeko moko azali ko se plaindre mingi, aye ko remarquer vie na ye ekomi na tipo tipo, vie na ye ekomi na mbilinga mbilinga, vie na ye ekomi na ba problème ebele. Nde akimi mbangu na kati ya Ediba TV mwana Congo na chaîne na bino tobengaka tosolola yango. Aye epai ya monganga spirituel pona kotika ya ye mikumba, ba problème na ye azali nango oyo ekangami ye na motema, akoyeba te akitisela yango wapi. Chaque fois nayebisaka bino na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo, ezali chaîne oyo ememelaka bino masolo kitoko pe esungaka bino na ba conseil. Nalobaka na bino mingi soko za na ba problème na yo, n'hésite pas ko hésiter te ko benga biso oye na problème na yo na kati ya Ediba TV mwana Congo pote tokoka komanyola yango kolakisa peuple de Dieu lolenge nini tokoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Epai nini okokitisa lokolo, epai nini okoyeba ndenge nini yako telema. Napesi mbote na mama Virginie wasa ya bawasare, epai azali Nzambe azala na yo pe abatela yo, apesa yo longue vie na maye oyo ozali kosala na kati ya Ediba TV, ozali kopanza biso pe ozali kopanza sango kitoko ya chaîne oyo, ozali kokende kopartage biso de partout yango topesi yo pe ba compliment na yo ba mbote mingi de partout moninga ya Regine Kasika. Sans plus tarder tokoti na kati ya masolo oyo toyeli bino na mokolo ya lelo oyo ndeko oyo abengi biso azoyeba te akitisa ngamati ya ba problème na ye wapi. Ndeko mobali lisolo na ye ezali blessant mais boko supporter yango parce que ezali biloko oyo faut te akabaye oyo batambulaka na koyeba te lolenge nini ya kobanga Nzambe. Ndeko mobali azalaki camarade ya ndeko moninga na ye moko boui. C'est-à-dire que baza deux amis oyo bakoli epai moko, ba mère ami. Donc babengaka keno ba inséparable. Moko azui grâce divine ya kobala asala foyer na ye. Ye atikalaki toujours na vie ya célibataire. Mais na vie ya célibataire bazaki toujours ba ami parce que mwasi wana kuti bango. Akabulaki bango te, bazako continuer toujours vie na bango ensemble. Il y avait des fois kutu oyo soka wuti kop akobenga moninga yaka tokende na ndaku tokende kolia. Oyo abalaki kote akendaki malgré tout libala mais na ba opportunité ya mosala akikutana na circuit moko boy. Oyo tokobenga mo circuit mais ezalaki circuit ya malamu te. Moninga moko na mosala amemie na nzela ya tipo tipo. Oyo tobengaka toujours nzela ya potopoto, oyo tobengaka toujours nzela ya mabe, amemie na nzela ya kidiabulu oyo biso bana Nzambe toboyaka yango. Amemie na nzela oyo ememi moninga na nzela satanique, nzela ya ba problème, nzela oyo eke kosala moninga akoti na libulu oyo aselumuki azoyeba te atia lokolo wapi, amata epai wapi po amata nzete wana. Yango napesaka bino toujours conseil na kati Ediba TV mwana Congo na kati émission na bino tosolola yango bandeko boyeba nani oyo okoki kozala moninga na ye. Quand tu trouves un bon ami, un meilleur ami, vie na ope kozala mulai. Mais soki okutani na moninga mabe, même na mosala, même le pe ya tokendaka betonga beglise, okotambola toujours na ba problème. Donc, c'est la même chose ndeko randeko oyo aki kokutana na moninga mabe meme amemie na nzela pe ya mabe nde esali lelo akwela ba problème oyo aza nango. Donc nazongisi bino na likanisi mwa moke bazalaki le deux amis oyo mosu azwi mosala et azwi libala oyo atikalaki azalaki célibataire mais oyo azwi libala akei pe na mosala na ye pe asalaka akikutana pe na moninga mosusu mais moninga azalaki malamu te. Moninga amemie na nzela ya mabe, amemie na nzela ya satana, amemie na nzela ya tipo nzela ya ba problème, nzela oyo lelo ekomisi moninga wana oyo azalaki ami d'enfance na ye epai oyo lelo oyo
makambo oyo tokokabulango ngai na bino na kati ya chaîne na bino Ediba TV. Nalobaka na bino chaque fois, n'hésitez pas quand vous avez des problèmes, même pas problème na yo lokola tubela na kati ya chaîne oyo. On va toujours vous aider, on va toujours vous soutenir na ba prière, na ba moralité, ce qui peut sengi finance, tozali toujours wana pour nous assister bino. Awa ezali chaîne oyo epesaka conseil et surtout nga moko monganga spirituel nazali wana pour nous kusunga peuple de Dieu oyo bako tambola na mibunga. Ndeko oyo akutani na likama munene, ndeko oyo akutani na problème munene epai na musala. Moningane ya musala ebisi po mata promotion na musala awa biso tosalaka boye. Nde na ebisaka bino soko keye epai mboka songolo pakala okuta bato mosusu baotambola na gauche okei pe na gauche. Mais keba sala mayele tala gauche yango eza lolenge nini. Okuta baninga mosusu baotambola pe na droite okei pe na droite. Mais keba tala droite yango otambola nango eza lolenge nini. Ce n'est pas droite nyonso oyo okiku sala. Ce n'est pas droite nyonso oyo okiku kolanda. Ndeko wana kutanaki na libabe nga na obenga ngo libabe. Ye moko pe a comprendre ezalaki libabe parce que azongi epai ya moningane da ami d'enfance ake kolela ko expliquer ami na ye mais c'était quoi vie appréciée, vie ya lombango. Toloba yango chaque fois mingi balandi vie ya lombango bakutana ba mikakata ebele. Botambola lokola biso, botambola lokola munganga spirituel, botambola lokola président Dove Menama. Zwaka lokolono kitisaka lezo. Lobi bokokamwa bomoninga munganga spirituel lelo na côté ya boye na chaîne mais lobi bokokamwa akomi pasteur, oui, parce que je suis entré ya kolanda même ba cours biblique na kolanda yango malembe po bozala surpris te. Je ne serai pas un pasteur moko ya boye te, na kozala pasteur oyo Saint-Esprit et ko recommander ngai. Oyo Saint-Esprit etindi. Eza toujours un conseil. Boyebi ngai na kati ya Ediba TV pe na kati ya émission na bino sololango nazalaka toujours na ba conseil na pesaka. Yango na pesaka bino conseil bo partageaka chaîne oyo. Partout yo moto za déjà abonné, partageaka pesaka baninga musu bazoka pe temps ya kokota na kati ya Ediba TV mona Congo balanga émission oyo malamu po bayeba lolenge nini bakoki kotambola na mokili ya tata Nzambe nazali ko répéter yango epai nyonso na koloba point na ngai. Ndeko oyo amemaki moninga na musala erake musala na musala ndeko wana mimi nzela ya bodiabolo. Nalobaka na bino awa tobengaka nyama na nyama na kombo na ye. Ameme na nzela ya bodiabolo nzela satanique. Ayebisi biso na musala awa tosalaka boye ndeko koti bopoma ta promotion il faut banda kobima ngai ye abanda kobima na ye na si. Dololenge lokola ye moto akoyebisa moninga il faut na banoko bimano na sima. Soki na bimino na sima te okosala peut-être 2 ans avec ta femme à la maison au coucher na été. Siko au coucher na été mais il y a tout le monde au coucher na été mais na kosala ndenge nini abi mutu na kitoko. Okoluka camarade na yo moninga na yo moko intime. Soki ngai te intime wana nde yo okobanda kobima na ye. Boskizenga yo bana kobima na ye na intime wana okobima na intime wana nde intime wana nde okozwa ba semence na ye balupemba na ye nde okoya nango omati promotion mais entre temps mwasi na yo akozala na posa na yo parce que secte yango ekosenga sikoyo mwasi na okoma na posa nango makasi mais il faut luka mutu oyo abanda ko satisfaire mwasi na yo. Ndenge nini alabi luka ba méthode soko olingo koma na promotion penza okoma na promotion lokola ba wana donc eza soit obiminanga obimaka na ngai mutu nazo peso connexion oyo ou bien oluki pire yo moko boya kobomba secret. Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV na kati ya bokebi makasi bato bakobunga nzela bandeko na ngai. Les gens sont perdus. Bato bakobunga nzela ou trouver musala. Tu as une femme ou trouver mwasi.
Oh, babaraki, quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Au trouver bonheur, on zako look. Au jupe moussala. Et pourtant, pas zako sala. Mais elle a jupe moi si. Et comment c'est la promotion. Ndeke kuta na moninga ya diabulu. Moningo a pesi ba conseil ya mabe. Ndeko. Mais la maya pio. Kitisa motema. Vi nyonso bakendaka nango malembe malembe. Lelo bomoni chaîne oyo Diba TV. Botala epai oyo na wuti. Botala lelo baboni na bango. Botala epai na okende. Je donne toujours le temps au temps. J'ai même des gens qui m'appellent, hey, yo za kokanisa koko ngabi oui na kokanisa na kokanisa wana na kokende kaka. Malembe lezo lezo. Na kotambola lokola train kendaka malembe pe ekomaka na gare. Prenez vos temps dans votre vie. Faut pas être pressé. Et surtout, avec un mot, ça le quoi, liboka moninga ko ça elango calcul. Non. Bozala kimia la vie. Na mokila tata nzambe faut prendre toujours du temps. Et surtout biso batoto ndimi ko ça elankolo. Et ça facilité. Et ça na ba énorme pe na ba conditions de vie nous vivons. Oyo za ko tala ko za ko sala. Mais mususu pe spirituel ko kende. Mususu pe spirituellement e ko tikala. Ndeko zwa tango na yo erola na chaîne oyo munganga spirituel na teyaka nini nalakisaka nini nasonjaka nini natambusaka mingi nini nalobaka mingi sur la prospérité pe kolobela bato bazala na kimia kozala na vitesse de vite opumbwa lokola okopumbwa lokola mutuka o batiango ekotambola combien de kilométrage na mbangu non kende malembe bapesi condition wana abandi kozongisa makanisi aye koswana moninga na ye ami d'enfance. Ami d'enfance abi siko tokosala nde abino mwana mai na lucho balala talaka place wana sito di sito fe ere azongi moninga koto pandimi mpo master na ye aperdre sika te aperdre mosala te ami d'enfance oyo basakanaki nde na bale oyo basakanaki nde na makambo tu oyo basalaki na ye makambo ebele apesi ye chance babandi kopesa ye bangenge wana ye mpe kote oyo abandi kobima na moninga na ye alors kote oyo mpe madame na ye akomi koyoka mpe posa na ye qu'est-ce qu'il a pensé après akei kosomba eloko moko babenga yango eza lokola bati moko boye atiaka mwa mécanisme mo na kati pendant ces 2 ans là mpo mwasi na ye soki ayoki posa basangana ya banda kopesa mwasi na ye eloko wana soki mwasi na mbeli moninga na ye pure wana bandoko ya kosangana na ye na madame na ye le diable est rusé na aloba yango chaque fois kopia confiance na diabulu te diabulu amotema mabe diabulu amotema mabe amotema mabe même biso bamisusu tozalaka aveugle avec diable tozalaka na mitema ya tama on enviait mais on ne savait pas que l'envie là qui oyo toza koenvie eza kouta wapi mais uta toyambi nkolo yo mpe yamba nkolo lokola ngai kotala ngai na etalatala te eza mpe ya solo eza ya solo ngai papa edidiba na yamba nzambe lokola moïse na yamba jésus na kati ya bomoi na nga ye moto akosauve vi na nga ye moto akosala ngai ebongo yo te mponani bandeko mwana mobali abandi koexekite bamessage mwana mobali akomi kosala makambo nyonso oyo bango bapermetaki na bodiabulu wana bandeko ça fait mal ça fait très mal mwana mobali akomi kozonga chaque 20 heures aye mwasi ne soki aservir ya sokoli mai madame akosimba ye ayebisi no zela na kosatisfaire yo akosala ti akokosa mwasi na ye keno baakomela ensemble nzoka ndere mwasi akomela ye ameli ti oyo otieki eloko wana te mpo mama bana ye nakobaluka baluka zwi mpe ti ameli after that oyo toyebi après ça soki mama ameli kaka bopa mama alekani na bapongi mama akolekana na bapongi titititititi akolala profondément makasi mpo eza na efficacité ya 4 heures du temps avant ya kozongisa mwa mémoire son ami propre la intime akoya kosangana na mwasi akosangana na mwasi mwasi akumbi zemi ya liboso mwasi akumbi zemi ya mibale bana bazali bana ya moninga na ye intime
ndeko tokolanda ngai bapesaki bango délai ya 2 ans près ndako sanga tala makambo diable ndenge asalaka bato akosi yo nano 2 ans après nde soki oyo kosanga na mwasi na yo mais entre temps promotion emati okomi na meya mais ozoenjoy mwasi na yo te mutu mosusu nde akomi kosepela na mwasi na yo azopesa mwasi no bana apesi ye mwana liboso inana après abakisele su mwana mosusu akanisa soki yo na diable asukaka na te abandi soki obabeli osumaka mosu ya lokuta bino il faut soki sacrifice mpo longo na poste oza nokende su likolo mpo okotelema wana te oza komata lisasi il faut sikoyo opesa biso makila or ye atali nde makila ngo na kopesa ndeni bana ngo mpe bana na nga te bana ya moninga aki kopropose moninga na ye comme d'habitude oyo mpe koto oyo mpe asakomi mpe na mbongo mpo baza kopesa mpe mpongo ye pasi azwi ndaku azwi mpe mwasi azwi mpe baposition ya malamu ebe azokende kobimaka na mwasi ya moninga ndeko na ngai tala mokili ndenge satana aza kosaka na bato bana ignorance vraiment azwi ye bato bakobomana mpona baposte bato bakobomana mpona motema likundu bato bakobomana mpona motema mabe oyo eleki bato tala niveau oyo aye kopesa moninga oyo proposition moninga oyo moto abotisile mwasi bana alobisi te nga kuna basengi nga siko makila moninga apesaka quand même bana baza ya ye akomoyoka mpe posa ya bana na ye mpo ye mpe koto atie mwasi na ndako abali mwasi me mwasi yango mpena na simbi zemi te tala diable ndenge azosala biloko me mwasi oyo ya koto oyo moto azwela kisi ayebi te ke non l'ami là quand il vient à la maison manger ayebi kaka ke amitié na bango ya bomwana botala makambo oyo ndenge satana akosaka na bato oyo bazangi ignorance mais tu peux toujours trouver la vie avec Dieu biso tozozwa bavie ndenge nini mpo na bonzambe soki osengi mpe na solo nzambe atindaka toujours baopportunité opportunité kokuta toujours na nzela ya ndeko mosusu nde akosunga yo yango tolobaka ke moto abongaka toujours na nsima ya motu mais avec un vrai opportunité nga na kosala nafuli yo fulami na nsima na ngai mais eza eloko solo eza na condition te tokokotyela koka mabolongo na butu tokokolela nzambe fula eloko boye ezala boye sala rame ezala boye sala eloko boye ezala boye sala ediba tv ekoma boye sala eloko na biso business tokosala ekende boye mais on ne prend pas le diable mais là-bas pourquoi yo kozela lokola baninga bakopatiente te mwana wana moninga wana mpe abotisaka pure wana andimi basakrifie mwana liboso ça fait mal yango moni bato wana bakokima sikoyo na kati ya ediba tv baye kobeta masolo na bango eza lokola bato bakoleka na tubela yo mpe soki osala makambo wana kohésite te amène tes histoires amène tous tes problèmes chez Diba TV mwana Congo on va t'aider alors eriye azwi mwana wana ya mwasi basakrifie mwana wana ya liboso amati promotion asumbeli moninga ne motuka me mwasi ya ndako akotuna me yo osalaka te tozalaka na bacope na camarade na ngai na tokoli na ye place moko koto oyo mpe madame moko kotuna moninga no mpe mosala okopesa etabi te tozalaka na bacope ezali ke lui travaille il gagne maintenant beaucoup d'argent aza koshare yango na moninga na ye akokabola na moninga na ye koto oyo mpe entre temps aza kopesa mpe su nzoto ya mwasi na ye abimaka nango 2 ans mpe ekokaka te ekoki makambo yango mpe ifo bakata mais diable toujours comme azalaka toujours soki amoni eloko bolingi ekoka il faut asenga su mosusu rdc ekoki aye kobakisa no fo pesa su deuxième sacrifice sikoyo oyo mpe wana mpe kote banda abali mpe mwasi oyo aza kobota te bosi basali soki une année 5 mois soki 4 mois la femme là azobota te mais oyo mpe mbongo akobakisele toujours mbongo kote oyo mpe su diabolo asengi nini il faut basacrifier sur deuxième makila abi dairi kutu bana ngo wana siko diabolo ayebisi dairi kutu bana ngo baza bana na yo te baza bana moninga na yo yo nde sikoyo ndenge obandi kobima sikoyo na mwasi na yo nde bokobota eloko nini elakisi ke ndenge sikoyo abandi kobima na mwasi na ye akobota eri yaki kopropose su moninga na ye moninga abi te midi finalement nga mpe koto banda na bali nazobota te sikoyo olingi tozwa kaka su mwana oyo totikali ne su moko oyo na mwasi na yo te kosimba te nga na koyebisa mwasi na
nda memi lisolo na kati ya Ediba TV mwana Congo, chaîne na bino oyo ememelaka bino masolo kitoko, chaîne na bino oyo edifiaka bino, chaîne na bino oyo elendisaka ba oyo basi balendisami, oyo bakobenga biso tosi tolendisami na kati ya nzela ya munganga spirituel. Ebongo oyo ozozela nini? Yaka na masolo na yo, munganga spirituel pe alendisa yo na fungola yo omona pe lumière nde baninga bamoni. Bandeko balandi biso na bokebi na kati ya chaîne oyo. Sikoyo awa ye ake kobetela ye lisolo ya boye ake koyebisa mwasi wana. Omoni bana nyonso oyo oza na bango na kati ya ndako bazali bana na nga. Ebandi ndenge nini? A relater ye histoire tout. Esali scandale, bake na ba commune, bake na ba souciade, baokende siko na ba tribunal nde aye kotubela. Akutela basala nzambe o bayebisi ye foluka otubela. Atubeli amemi yango awa. Donc n'hésitez pas vous aussi quand vous avez des problèmes, il y a quand même un problème nous na kati ya Ediba TV chaîne oyo ekopanza sango pote ozwa lobiko. Bandeko na kolela mingi ba commentaire na bino na kati émission et puis ko aimer ba like oto bengi ko aimer boye maka ba émission oyo Nzambe akopambola yo. Ezalaki lisolo moko na memeli na mokolo lelo botala nde bato bazali kobunga nzela nde bato bakoyeba te nini bakoki kosala na mokili ya tata Nzambe bakolanda toujours vie ya pressé vie ya lombangu vie oyo osozwi na mosala Nzambe apamboli yo pe na mwasi ya kitoko na ndako mais oke kozwa kaka kisi moyeke mpona komata ba promotion mpona manque de connaissance. Alors soki azalaki na bonzambe na kati na ye même si on te propose alingaka boya. Boye chaîne oyo bopanza yango ezalaki ya bino monganga spirituel na yeli bino ba direct na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango kobomba pete yaka pe na yo Nzambe akopambola yo. Tomonani mokolo ya lobi soki Yesu Masiya azongi te. Bye.